Une chose très importante dans l'ensemble, il y a l'ensemble qui nous sommes qui prière, c'est pas ça qui fait la prière. C'est lui qui calomnie en secret son prochain, je l'anéantirai. Vous comprenez comment anéantir. Bénédiction il y a binonios et je ne connais pas là. La différence c'est ali, liboto bandimilia ou auto ça originateur précédent F baza déjà rédempté. Nos frères, sœurs, solia kate, c'est bella. Les sommes na bango ya batamukili otanga ego ko impité pour la bino le sauter. Malgré bato sabino ba oli ya le sauter église ya magie ko la pambola bango. Autre tikele bango pour basani etonda bali ya misuni ebele ya minene ndenge maboko ya moto ayambi misapi nyonso tanto osamblaka ta nde lisala misapi nyonso ekangami boye eza te mosapi moko elongo eboye Merci beaucoup pour l'accueil bien réservé, accueil spirituel. Nalibota Delvaux, vous êtes toujours présent, vous êtes toujours au four en mollet pour Rolanda Iloba. C'est ce qui fait plaisir pour la Rotalaka. Na modèle vous allez marquer Delvaux et Boti l'église Belé. Et Boti et Belé partout, on ne savait pas. C'est vrai que vous comme la banne Belé. Nana kuto musuto sisi kokoma te ezokoba be kokoba na libota delvo kula mwana ya kotoyo mususu bakendeke mususu balembaka mususu bagonga mususu bazokendela na libota lilobo bolanda celui Monsieur Otikala Ozalate. Oui, Uta Wapi, et à quoi les calicolo à Oyo exalté. Bolimona Tata, Ezali Koko Bakoli Loba et comme confession religieuse. Ezam Abe comme alarme. C'est le sérieux qu'on a toujours observé. Le travail sur le terrain qui a toujours été abattu, c'est un travail de titan. Frères et sœurs, Liloba, Sozotal Langona Musuli, au Rolandate. Sozotal Langona Molimo, au Rokoma Kinosuka. Kinosuka bomba lembakate kolo akotika bango naïbo sale effort dans la même voie il y a Sika. Je tiens à remercier la famille qui nous a reçus ici, Fanny et Ambi pour l'Ilobé Vanda Lima Batebika. Je remercie aussi na bao bazaka locataire avec beaucoup de patience. On est locataire, l'église Banda. Église na kati bamona bamusu bakolo makelele le musu bakolo bake bon salut pe bazana patience koyamba kabino libota boye ça fait plaisir donc babandi nyo sawa et ça plaisir que kola pambola kabango na bisika mususu na ba locataire bele ba ochana avec les autres la compréhension ba problème mais awa quand même
Yahweh abongisa mitema nyonso bayamba tata na Kenya. Amen. Bota. Eza lingomba o eza evanda ke bato o balingaka nzambe na bango. Sauf nde kolingolaka mwa badeba baincompréhension on dirait bo balingaka ba oyo te bo balingaka ba oyo te. So besoin lingomba bato mibale baolingana te bino nyonso beza bloqué. So besoin lingomba débat incompréhension moindre incompréhension tata bimi accueillir mo pepeka pambetikali. Moi ba incompréhension oyo epilaka wa non sengeli est de mériter. C'est vrai que le belle lurette basal baza uni ba perturbation ya makasi zate mais bon ça l'effort bino pe ba niveau za la uni. C'est vrai que tant tout tamblaka ba pesa message banda to bando tamblaka wa ba difficulté ba problème même message kuna abio baza presque la ville mais Petro Congo église mo na coin réglé. Mon pauvre Zaka peine nante kuna bino ya mwana bénédiction ezaka tout le temps. Makambo basonjaka awa basonjaka yango te. Makambo bakanisaka mais bota la construction maintenant à Petro Congo. Mais comme on dit toujours bon on a l'état, mais ils construisent ces gens-là et le mot impossible. C'est un beau visiteur bota le fort baninga la bino ba sala. Amen. C'est vrai que de nouveau, il y a des fois, ça sera toujours l'écolo, il y a des fois, quand ça dîme, quand ça offrande. Moi, je peux quand ça fonctionnement. Voilà, ah, tu connais qui consomba, mais qui bloqué. Je me suis demandé, mais comment on a déjà pensé quelque chose? Peut-être les thèmes compliqués, les thèmes compliqués, peut-être que la salle. Et on a aussi, on tient à remercier la famille qui a accepté que AWP, si c'est possible, ils allaient pour la vie. Non, mais quelle joie, quelle grandeur pour la famille. Oh, famille, oh, et ton gamin à Molimo, ils ont compris, c'est peut-être le qui gêne pour vous que nous me sigate. C'est vrai que Bassenga qui est pas tata, la joie est totale. Amen. Est-ce que vous allez parvenir? Est-ce que vous coca? Vous assure? Beaucoup de gens musique? Hein? Monsieur bon est logo te consomme dans beaucoup bien à mon peuple. C'est grave. Pas débat, pas discussion, pas problème. J'ai entendu qu'il y a des fois pourquoi cette attitude, frères et sœurs, bateau de Batinda Makawa, au soin ici Moko Kanginzela Nayo. Basado si Batinda Maka, au Lini Moko Zo Kanganzela Nayo na Divota Nayo. Motumoko Rolinga Musali Moko Tebo Aboyi Musali Moko Albeke na Linginzambi jamais. Vous comprenez bien? Bolingo s'engagera na Petro Congo banda basala mibali na masala mwasi na bolingo kuna batonda kanango batombo na kaka ba mataka kaka. Vous savez, période de confinement, la seule église na Kinshasa chaque dimanche na bime non bo sala boité. Besoin ko la bandi bo forcer ba on va habiter, to forcer te même na confinement nzamba azo tombo la zo sala biso koleka. Na tombo que bandime pourquoi vous faites ça prophète photo sala parce que vous en andako. Donc aucune église n'a jamais changé, même délivré son Jara Kokaba et pas prophète. Mais l'église nous se baya avant qu'on collège ça peut battre bazake belé mais délivré yakate. Mais quelle erreur. Ils étaient à pemer na bitima na maye bota mwa tango nyo. Kasa na ngwe kabuka. Mais pourquoi Serabata qui est en retraite comme cela? Jour il y a Maton 37, oui, et le vopé Bobriaga Makas, Bobriaga Makas, na Maton fonctionnement peu, Bomekaka Mombouké.
Mais comment va ça, ma camarade? Bakwe ya raté. Ba dimanche pe musu ba ya kana makamna bona ndenge na bango na bi, mais pourquoi epesa na ya des fois na siliki na bango na bi osilika te nzamba zo sali la biso. Mais comment nzamba ça on dirait bénédiction. Moni on dirait tenga. Doso maye kota e ruvanda kona se dit on dirait bénédiction c'est ça là et que ruvanda la pétrole Congo. Bénédiction qui chasse. Ces gens réfléchissent. Na kendo kota balabala salité. Botala programme. Tant que nous programmons que toujours que le pétrole Congo, monter maison la balabala, mais tout réseau ginda, pote. Bosse na programme na salle awa. Na bongisa balabala oyo bato bazala ko tambola bien. Balbi biso moko to salle. Bazo kambongo wapi bato ana monter meza bomoko. Baswa na kate. Bayoko na kaka. Donc, dès que je dès que tu as télémaca, ah, libota babi passer les qui, dès qu'on a fait télémaca, ah, balobi moyen te kokoso, abi qu'on dit mana bongo se tondi encore là ça, bateau ça dès lors, bon on a, bazora même responsabilité même au salaire au type brazaza na bon sointé, bazu en charge même $2000 dans moko, mais bazora kawak batouane, volonté na bonino. Bazora responsable même basali monsieur sur qui ça va kende kuna baleli basoigner même 1000 même 2 bolingo bazara na bon et c'est arme de monsieur beli bazora en charge l'église moko pesinga plaisir koto il peine 2 mondi moko na bongo bela qui appliquer crise comment traitement na HJ bandimi tongo poko kuna 20 30 kwenda tala fresh ya baso médicaux $2000 $2500 bango moko bandi bafuta na famille futa te mais quel jeu ils ont et puis na plaisir ko tala église on ba zo mondi mina bongo boktala bato bazai peine de mais bakende ke molongo na HJ balali pongite butu ba kende ko tala moninga na bango merci awe salema butu na hôpital batika ka moninga na bango te bakende ke bango nyonso tala na ba médecin bazoka bango mo monsieur balala même banda kozela soin ya moninga na bo mutazana comment. Mais quel amour cette peine banda musika ba kende ke HJ la transport na bango et bongo et delugo c'est moko na bina beli bozu en charge cet amour là ça porte la bénédiction moko na bina zinza la boko somba même sac bandela commerce ya fou moko na bina problème ko tombola na bino voilà c'est ce qu'il fallait pour exiger évoluer exemata. C'est bon, débat, il y a des fois tel secteur de débat a été bloqué, c'est là, non. Boutique à moi, petit conflit, vendre dans la catabilité, ça vous bloque. Zambazinga Kap a besoin de confliter. J'ai toujours été dans la joie et l'ingoma na pétrole, on dit que Nabolingo vendre là, moi je sais pas. Il n'y a jamais eu de débat. Ni Moussali Moko Bayinakate. Mais il y a des secteurs de dire aimer, il y a des secteurs de dire qu'ils ne sont pas aimés, c'est pas bien, ça fait mal. Ok? Abi Mabé? Moussali fort, Bolingo Vanda, Bolingo Yikana, Oboto Yahweh Kambabino Nguya Tata, présence manifeste Yahweh Zakanabine Elo. Vous êtes toujours au four comme le bon Hollandais, il ne va pas voler Mbakate. Dans la prévention que vous pouvez tenir au sol. Au bout de nous, c'est tandami côté qu'on a donc, si madame Kongo a dit non, vous brillez sur l'exemple d'amour. Vous brillez sur l'exemple de la paix. Vous brillez sur l'exemple de l'harmonie parfaite. Dieu vous bénira. Mingi ba yebisa bato ke nzambe kwa pambola foko toka foko tombola mungongo foko sambela ko senga la puissance c'est rien lukuta harmonica kana kimia parce que nzambe va harmoniser na sika kimia za
ata boche ba prière konganga ata ba jeune tongpo ata kolala na butu konganga zéro harmonie ndei onkola lukaka yangwana calculer tiboyaka nano yine pourquoi inaka ye calculer tiboyaka nano lingaka plus pourquoi lingaka ye plus que baninga calculer place na mutu na nzoto no oyo boyaka koleka place mon côté nzoto no nyonso mobimba du début à la fin na manzaka ozonika na tout zobongisa voilà moto agisse nde wana aobongisa partout. Donc voilà, c'est le corps a uni, a soudé, au bima toujours propre. Voilà ce que le Seigneur a besoin de votre Delvo. Vous voyez toujours une harmonie wana parfaite pour que le a visité Rabino tout le temps. Azarabino tout le temps. Il y a certaines églises, ça même Petro Congo, au Makambuba, église on a basalaka, bipa iboye sale magate basala mote surtout vis-à-vis ya égard la Conde. Mais bon mona sobaye de ba voir mi sa Conde c'est exactement une grosse erreur. Ouais ya ka wa sale sara bola et cela mi sala ko le kana bandini. To gani hein? C'est vrai que Bassal va bien posé par rapport à des autres, incompréhension, problèmes, tumultes. Pour le moment, il y a quand même ma paix totale et sincère. Voilà ce qui fait plaisir qu'il y a comme à Anna Delvo. Alors, Bossala tout. Dès que nous avons un exemple, on a pris mon akat, le bon qu'on a tâté au sale. Ça veut que même Batamata qui bat le temps, Moussika Bazar, Bakuta, Moutou, Ramumba, Baye, Bamunio sera au tala prophète, on va faire sa dîme-là. Le son beau Pesakuna, Bana Bassan, Nabango et Longo Bayak ensemble. Non, photo Yako Pesto, Yako reconnaître l'église Moko, Banzangou, Bayak, Bandimi Bélé, Banzangou, Baye, na tout, Baye. Mais Bozam Moussika, pourquoi il y a des âmes là, la Gissa du sommet, il n'y a pas de bohémie qui va s'aller à la montée. Quand ça le permet le prophète, on dirait que voit Missakonde. Voilà l'erreur dans le thème à la vie. Amen, Bota. Amen. Nous avons tourné à Delvo dimanche, parfois passé, Nathalie Delvo Nzela et sa salité entrée. Entrée en Nzela, nous avons église, sa salité, tout le monde Simbarate. Nabi, c'est le programme Gamouna au Sala. Balbi, tu rejoins en charge. Botalasko, na peinture, Manzela, na salon. La semaine, nous sommes comme ça, Nzela, Bongi, quartier, Bazokam. On va le côté na biloko mo sengeli kutu ko lokota o bagomba kapona osala babiloko amabe. Salon el toki kuna mais comment l'obéissance de cette église me fait tellement tout le temps plaisir même tina okufa e bazaka kana motema. Bo ba ye baratata kolo abosana bango. Donc voilà le thème parce que il va taba pesi va aval. Avaler Pesamiawa, c'est pas possible que la salle la vie, non? Tout est possible à celui qui. Parce qu'avoir le les akaté, profitez-en de l'occasion. Que l'ouvrement à salle la vie, non? Parce que l'opportunité, oui, Pesamiawa, ça jamais été, je n'envisageais pas cela. Mais gloire à Dieu, Dieu a fait grâce. Kolo Akamba, à Tombola, à Batela. Harmonie totale du début à la fin. Il n'y a pas quelqu'un à élever, il n'y a pas quelqu'un à rabaisser. Il n'y a pas quelqu'un à aimer, il n'y a pas quelqu'un à rejeter. Tout le monde, bolingo, du début à la fin. Voilà moi, solo Oyokolazaki, n'a qui question, ça allait beaucoup tourner. Dis solo maintenant, dans moi ma question. Amen, Libota. Amen. Exhortation. Il y a papa Etienne Zoto Malili, je crois, en tant que mon dimi. Nous avons pas la responsabilité, ma casse, mais tout pour ça, il y a papa, tout ça est suite, il y a Oya Lodi Awa. Il a posé question
ezala plus o na mboka. Tokoni na mboka Congo, en fait moka lekaki awa Simon Kimbangu abimi anyokoli eti akufi torekepete. Tomoni mpe Kolo na mawane abimisi biso lelo prophète Konde Polo Dominique. Nanguya nyonso aye na message à solo ayaki soni te abandi te eloko te à résoudre makambo ebele et pourtant kimia eza awa na Congo. Papa lobi nini tokokufa kaka peuple yango kozala kaka boye pasi meurtri mais vérité eza awa na kati ya Congo. Amen libota. Préoccupation oyo nga naza na moko na mboka nakomisi pa papa ya mwana. Amen. Mais Congo kosambela pe ya lokuta etondi ese nzambe asepelaka na bato batandami na balusambo ya lokuta etondani mpe bato bayokende bipai na bipai lokolaki welewele gloire à Dieu. Oyebi depuis liloba ezali ezosala makambo ndenge nini banda na ntango ya maréchal kola apesaki message awa kuti boyoka message suteka makambo eza lobi boyoki parce que so lelo nkola annonce bamosusu bakointerprete mabe bakolobela mabe. Le message est comme un verrouillé. Nicolas Repessaté. Il y a le lobby Nicolas Repessaté, mais il y a le lobby l'année prochaine, l'année qu'on a, et il m'a poil ça par le temps, les autres. Mais on n'a pas le temps de faire tout cela. On attend car tout se préparer. Ce qui est quand il y a les lois et le retard, tout le monde est là, c'est tout. Parce qu'après tout, l'homme est devenu comme une bête dans la forêt. L'homme n'y a partout, Afrique n'y a pas bougé. Binokoto existant, c'est binokoto inexistant. Donc nous avons mal géré. Dans le village, il y avait des usines. Il y avait des usines exactes. Qui est un village, il y a la capitale. Il y a beaucoup de choses qui se passent qu'on ne peut pas dire. Parce que je ne suis pas un prophète pour le Congo. Il obéit pour le monde entier. Message au monde entier à Bongo. Bataba Lingara. Bataba Zaralula mort. Maintenant, du Sambele. Est-ce que Bazana Bomoko? Kubunda na Kofinga. Quel genre de Sambele? Dans ce qui 80 églises, bah, côté aux christistes, 5 ans à moins bien, 15 ans à Kishité. C'est rien. Mieux vaut à 60%. Sans occultisme, sans science, mais plus de 85%, bilokwana na bilokwana. Donc attendre qu'on a vu dans le pays, mais ban Israël parce que les Zaki unis. On a eu un message moko devant Moïse, mais ce qu'il y a maintenant, c'est la division des églises et guerre entre eux. Et guerre, bah bon sarasso il le beza tata tende qu'on a vu dans sa quoi de sa kenda. Mais tant mieux, on a vu nos attaques, les lots, les assures, les zakana lola. Pour nous aider à vivre, comme on a bêtise, ça n'arrange pas votre frère. Mais, Sobinos, votre tonnerre bolingani, Kolo, après ça, la mystère naïe. Ce n'est pas encore le moment de donner des messages directement à ce qui se passe, ce qui va se passer, ça n'a pas d'importance. Mais vous semblez à Ranzam Tobongsa, Bongisa Ranzela, jour en jour. Amen. Parce qu'il obéit pour tout le monde à l'eau. Ça peut attirer beaucoup d'ennuis. Ça peut aussi que Kolo Ava nous pose spécial à mon corps. Ce n'est pas normal. Ok? Question, monsieur Zali. Amen. Merci, monsieur Nzambe. Ndaye mwana Nzambe, frère Nabino, Owabenga Yabalek, député national, je crois que vous êtes un prophète Ming. Moutouno Nangezali Boye, par rapport à Bolingo. En tout cas, prophète Olobi Lelo, Nangana Télématé, le Sengna Téléma. C'est un constat aussi, Ngapé na Sala Yago, par rapport à l'église de l'histoire de Yoga. Ndaye Ndeko Nabino, dans l'année 2018,
Maintenant, l'église à Liloba, mais j'ai été rejeté par l'église de Liloba. Amen, Bandeko. C'est une occasion aujourd'hui, dans le moment devant le prophète Azali. Ceux qui veulent Azali, tu vas à mon côté, député, tu vas à l'église. Mais c'est que c'était maintenant mingi na bolingo. Mutuna na ngezali boy. Et c'est que materia na église ezala mingi na bolingo. Parce que pour pratiquer en gonde ezala koko soma muke. Ezali ka bandimité na ko accuser personne, ezali aussi ndeko basali mususu bazala yango. Na 2018 na talaki mosali moko alabi ke frère soza na bongo te ko ya na kati de tongate. Parce que na mona ki bolingo ezala kité na kindaki libanda ya ko bande bana ba porter comme député national. Donc c'est vous dire que non bolingo ezali te. Yango était na tonami ne se aujourd'hui na ndengo. Oui, na lobi yango parce que na bota na kombo te mais les accusations te mais c'est que vous ça va, c'est dommage. Oui. Yango moni ndengo lelo te biso o exopté biso par rapport ya Liloba na tout na sepeli. Na sepeli mingi po eti bolingo ezala. Moni na autre tamboka baba na ega lobby na kena na France na kutana na libota na opinion sur les menga bien la famille na o na tout na sepela kimi ya moite bande koko ya poto ya France église ezapuna et puis ça qui binono so bote amen bota honorable alumi mabe c'est vrai tant pour ami bani na yo baba zela ka mutaya opesa bongo bongo ba voter. Mais mon nigga la bien mon demi bozika ka candidat boche ya 4 pamba pour voter ba bimide a ba bimide kuna ne dobe ko évoluer. Mais ba hotel na nous muta pesa bongo ma ka église mo kili ba côté. Après ça qui peut voter. Mais na boli wa Liloba azana na pasi pour ya na Liloba ko mo ke Liloba sona ngo. Frère Liloba c'est ce Liloba pas. Tant qu'il y a un vote, il y a 200 alors nous avons auto-voté des membres de la famille, nous avons voté, nous avons voté d'autres bandits par pied. Prochainement, pour l'exemple, quel bandit va voter? C'est ça qu'ils ont voté. Ceux qui ont l'élection, ils ont rentré dans le Béga, ils ont Bayara peut passer campagne, après ça t'as dit franté dans un content. Mais souvenez dans des voilà base à la kata muke. Ba première élection na Kinshasa na Congo, ndambu kaka ba candidat ata 5, ata 4 sili. Ba battre que sur au tcheno combien moi na kasi bien moi na bien membre mboka ndako sala yo koleka no. Peut poser tribu moko ndako sala koleka no. Lorsque tu as une qualité de vous la aide, lorsque l'effort, il va pour la qualité de la richesse. Montonio Sandegemo, honorable, de ce chemin pour nous avoir pour les moyens de bénédiction de Dieu. Amen. Na nina tuna papa na exaltation pesibiso pour na bolingo. Papa vraiment bolingo exacte kat na biso neka olobi. To sala nini papa pour to koma na bolingo. O chepso kana lo sambo po bolingo ngo yika na mkolo asuka to mona. Ato lingi ndeko papa bolingo kaka teme to sala nini po to linga na papa. Amen. Nous un message d'appel et le cause très important dans l'ensemble, il y a l'ensemble de l'union qui est bolingo liboso. Prière, il y a tout konganga pour sauter, c'est pas ça qui fait la prière. Mais acte ya bolingo manifester na carte na bino acte d'amour na basambeli makomi. Moi, je suis na yo estelongo. Na la carte na yo. Mais pour la vendre la libella, tanga songol. Na français, c'est lui qui calomnie en secret son prochain, je n'en ai en tiré.
pour comprendre comment anéantir. Mais il y a un solo qui gagne, il y a Zate. Il y a un Vandelier. Il y a un Sozo Manzem, Sunanga, Ekolo, Zembo Alilobe Toki, Namotema, Bino, Kola, comme bénédiction, Naï, il y a Binonios, et je ne connais pas Naï. Bénédiction, Naï, Nios, au Bukani, que je vois période, Wana. Et ce pas naïe parce que il y a eu ma campagne de la contre été. Il y a eu ma campagne de la contre été. Mais il vous vendre les maquites. Et c'est trop dangereux au vendre la combo ya batu makita. Et pendant colonne le quoi il soit boyaka. Nous on de la bino ali azana posa ma solo ya batute. Azana posa motonyoso atazana mabe ukolo monisi mabe la pesi conseil et si dinamo. Amen. Enseignement est atteint pour la personne de l'Obino. Ezalia ou Moutana problème pesa. Il y a un monde qui a opési, puis tata a tini moussous. Mais on a appelé ça raté pour la tata, ça nulle part. Il y a un monde qui a appris, même mo oyo bazwa na pétrole comme mbongo ekufa likumu alilobe matu bon batala ka vie privée te batala ka vie alilobe yango na kola tombola ka bango yango na kola saina ka bango na la bisambi bandi musu bazo kotala vie ndenge nini na kotombola na pesa nini tozana kote mais oyo azana ngo azo bomba. Votre exemple, ndeko moko nzambe basaleli na Nyanza. C'est que ici maloko benda biga, mais maman moko kola sali na ndenge na ye assemble pas mon pembeni ya marché. La ville, le plan na mikanda pesi. Na kisasa na ville atongi ye moko na baba acheba ni église ya libela, APC église. Ah ouais bato. Qu'est-ce qui a fait que cette maman donne une parcelle en ville, paye église, paye Vandi, paye Moukaotomatala, c'est que Batouana tout na bango, ils ne comprennent pas, peu bâtir Moukatou. Petit les loisons en pleine construction, Yemoko. Mais quand la pétrole Congo, Ngomba, Ndek Baosa, Bango, Nyon Subo, que le tal, la marque Ndak Batongawan. Inanime namotema moko batika kate balemba kate oh batu bazo raisonner bazali oh baluka ba bénédiction et pas la tata bazali amen bota amen. Malgré tous ces travaux bazanga 14e malgré tous ces travaux j'ai là pour la boxe na ba dépense na ba monos j'ai là balabala nous c'est comme propre. On a passé à ressentir et si la l'église est arrivée à tout le côté, la balle est très ça, c'est pas ça, la balle est la propre si elle est. Voilà un peu principe. Vous savez fort Bolingana, maman, ce Bolingana, quand on sait le bilan de l'île, ce Bolingana, pas caractère. C'est bien que la même là, Ondo, Bolinga Kukata Moukwale, Madouane, Nikolande, vous savez suivi. Autant la comportement, caractère, bizarreté, beaucoup kana. Même quand ils ont la connaissance plus haut, même peu moninga noa tout pour la connaissance plus haut. Brutalité, les azomonatés automatiquement subitement, vous savez que le bouton n'a pas malade. Dimisi quelque chose, vous ne pas soigner moninga la vie. Voilà ce qu'il fallait. Beaucoup de gens m'ont dit, automatiquement, monsieur Boisia, non. Ah, ouais, les familles, et ça n'a pas eu la famille à Joto, pour famille à Joto. Et c'est nous avons fait sa bénédiction, nous avons fait son côté de Mukolomogo. Oh, il y a su. Oh, monsieur Boisia, Bazan a l'état, oh, on a su. Après ça s'appelle comme on est des choses dans la famille. Donc, cette dame, c'est qu'elle a fait absolument pas. Là, je tourne à l'émot. Mais, tu vas y aller, merci, mais tu l'as déjà, tu l'as, bon, tu l'as, amour. Mais là, il y a un petit moment pour tomber, tu vas y aller, on a pas pour jarter, on a pas de
na kolemba pete penkulu azosala premièrement lingomba pepetere lingomba nazongisa moto nsima te moto nyonso na yo vandisa ke na makanisi na maloba na yo na comportement moto azonga nsima te au contraire ozala moto amoni yo nono alande exemple mpe alande eloko quand la conduite n'a étambole, n'a évangile, quand la conduite non est attirée et non est dispersée, voilà ce qu'il fallait. Ok? Vous m'avez? Oui, que Samuel vous l'avez tout là, vous devez comprendre. Posez réponse, vous savez que vous savez pas encore vous mettre en application. Donc, hein? Bon niveau va? Bon niveau de présence ailleurs? Question là sur malédiction et jugement. Malédiction tozwa na ebandeli. Papa melinga yeba soki et là tarabiso ti lelo pour liloba déjà. Je veux comprendre soki ti lelo malédiction et là tarabiso oh il y a un jardin dedans. Et deuxième question pour le jugement, est que dans un moment où maman poète minyoko na yo esili poète masubo na yo malimbisami poète asili kozwa loboko na yawe mbala mibale mpona masumo na ye nyonso jusqu'à là biso tozala juger ou pas po biso tozwi déjà loboko na yawe motuna. Amen. Amen. Différence ezali libota bandimeli yao baoto sa originateur péché dans Ève, baza déjà rédempté, baza déjà acquitté. Mais comment par exemple enlever qui sert moko, enlèvement kidnapping et tout ça, enlever, agéo comment esika batiala makambo. Mais alors tala mystère na tata jaka moko te onyo sezo ezo ko ila batusko pour la kidnapping. Na komi wana mokonzatuni me esobutuni assemble la na temple na bango o to tuna kiteme bo salaire me o ngale zo mono boya wa zande mususu bo salaire o yo bo memia wa bo fuyena no na bloko ne ba ko mona photo babi me erreur ni bo sali o yo batusha bango te ba simba ka makila maintenant esani pourquoi boyena wa abo ngande ni moko ndega ko mona yawa après babisi yo na makambo bi ko sana awa te awa to kusana mabete oh moninga na no baninga umbale okutia bazoka ndika lelo to utali na mission na yoka bazimbeli pam bakati yoko lo bandegeni pe babi obi msamutoyo liloba ebate to Fitina ndenge baye bwaka quelque part. Mande ya koma ina ndako wana ndako kuna bavanda matanga. Ba lever ba tebele mais bana iloba ba bima quand même si muso abimi 6 mois. De so frère sœur so lia kate sebela. Les sumu na bango ya bata mukili otanga iko ko impité pona bino le sauter. Malgré bato sabino ba olia misolite église ya magie kora pambola bango. Oto tikele bango po basani etonda bali ya misuni ebele ya minene bali kambo bando kabola bo misuni ekonda na sani na bango orke bo tikele bango sani evimba so bakata lokolo na bato bali me otikele ekomi ya mobimba ya moko na komona mabendeni donc yawa ye bakabino même na quit ban lever mutazoke na université ko sala examen ban lever Bakeiska bakendek. Kuna babi mutoyo tomone compliqué. Ndegaza compliqué bo trésor bate grand maître abi batakonde. Ona za mwana epana biso. Awusale loko trésor ko mwana. Benga basala cérémonie na temple. Cérémonie tanga bikanza marge ba muso batanga komba konde. Na moto ebimaki bangono so bakwei. Babi soto contre kotala muto ya watu okufa bobi misaye tina ndenge basalaki bakodisha na muto bakobwaka quelque part na moi batu babi peut-être mutaliboma wana esprit muto sekenda
au salaire quelque temps à récupérer à zone à qui vous continuez l'examen mais si kaliwa monende bakati kati déjà bamsu ok comme la complication va na le pour bien vous a déjà peuple mis à part mais ça l'a peu prudent pour battre le col ba enlever bison zamba big sat yo zo ken ga yo moko c'est mieux pour le moment ko tambola yo moko te 2 3 c'est mieux. Oya kaye moko ba enlever ke otaki église oya ke o mona sika ba makambo ezali heureusement ke na photo na bato bateka ba photo to kangisa me bateka photo ya mutu me ba pesa mokolo photo mbongo te na biteke ba somba ba photo bozana ngo me za kolo azosala ba mystère bele na bandimi donc o bino ko to sabo za plus fort que les carabolem même le diable na makashi kat na binote yangwana aw balo bakate sata ki makat présence no karazo kende yemoko to sakaka liloba sala ni sala mingi abolingo ko lo ça est-ce que vous comprenez bien hein? Qu'est-ce que monsieur Ali? Amen. Donc banda lelo oya supportera tel ou tel basal botal ceux qui bandi moko na bino balingi te bino so bozala bloqué donc moto nyonso oyamba bino yambi mosala ndenge maboko ya moto ayambi misapi nyonso tant ensemble attendre ça la misapi nyonso kangami boye zate misapi mo elongo boye donc ndeko na bino ko nyonso lingi oboyi mosali moko boyi nzambe. Amen. Tout ça moutonio. Boboto na ya weza. Présence à tata ko battra bino to singe pana tata. Zamdo mo tata mo sasali ko na sema ton pe ku mpeke mboka na bule. Tamboli mo nom nene pena boboto no tata mo sapna utam saba pona mpena kusakini akat na babota bima na longo pana longo sali bota na yok sali bota sengo na bikson ya weza zamdo mo tata. Ngono pe mo ne kamba mo na mo kimi sa tata bula mne ba pona na yo. Golpe mon ekamba et ça va sœur ça va frère ça bilengi nyos bazinga na nguya tata le boko na nguya mbale usala mbele sala libota na tete libota basangola mokeli limisa libota tata to abata masimu sotani mabunga hotel mali soki moketo za libule bulisa libota na bonge bene golpe mon ekamba libota kimia ezakata bakona mlo za nzam na kimia ya wenzam tata bolingo tata mwana mi senti kana likolo la kata mo sala bo itambo sabango e batela bango e sunga moko na moko tete mokano tata e ko kisama kata babula mino na komre Christ na Nazareth na ngwa mi senti bela kino bo na seko amen boto na kombo na Christ na Nazareth merci na libota mo mbelongo Duma bota no so bako sepela Ndala bomoye na mokili na bando nyoso bayambiye akomonisa bango kana tata na lola mabota nyoso bakosepela Ndala bomoye na mokili na bando nyoso bayambiye akomonisa bango kana tata